Déjà, non, bon, on est arrivé là déjà. Et là, on est comme ça, on a 2 ans que, et là, on a vu, et puis ça y est, décision, on a que, qui peut maintenant, mon tout pas son bon. Bon, et ça va vite, hein. Au cours de l'année, on a se peli na yo, à se peli na yo. Au bimine, et dans le quoi a aidé à swinguer à péter un bon, il y a un problème. Si quoi, bon, on a vu que, genre, il y a vu, on a, mon tout ça, l'angoté, sans que azo problème moko boye to déception moko makasi na vie na ezaka dû el kambu moko boye ce qu'on a ngande na eba li kambu nino ekomela ka na vie poko matina niveau ya deux fois tu sors avec quelqu'un mais aux na bolingo na ete makambo ka tokutana na ngomi bali ma basala bisoti makambo on dit azana besoin na ngope na ori la telenga. Bonjour tout le monde, bonjour monde entier, je suis très ravie de vous retrouver encore si nombreux connectés chez www.clebois.com. Je dis bonjour à De la Nation Mokil Mwemba, je fais des gros bisous à Botaba Chéri, c'est lui qu'on appelle Freddy Akimbe, et je dis bonjour à Herman Emporio, je dis bonjour à Papi Guéné, je fais des gros bisous jusque là, des gros bisous à Pichou Mangaya, et je dis bonjour à Agence Dodo Vicente, bonjour à toi, Libanais London, bonjour à toi, Xavier Rodriguez, merci beaucoup. Je fais de gros bisous à toi. Et aujourd'hui là, Naza a invité Nangai Alingakabete Lisolo nae, Oeko Sepel Sabino, Oeko Pe Sabino Mawa. Bon, Boyo Kango, vraiment c'est triste. Et ça vraiment triste Lisolo Ango mais au Sepela, Boyo Kango ensemble, Nabiso et Longo. Voilà, je suis là, je suis très naturel. Regardez-moi là. Très naturel, je me suis même pas maquillée, même pas mac. Je vais aller dans mon salon de coiffure, je vais faire un peu de maquillage.
Amazing avec Fallon Cendrillon, comme j'aime bien l'appeler. C'est lui qui m'a fait ça, il s'appelle Rigen, lisseur d'or, c'est comme ça que je lui appelle. J'ai fini de me maquiller, je finis de faire mes cheveux. Maintenant, on va partir voir la fille. Bonjour maman Yvette Kalombo. Boni boy. Non, ça va très bien. Ok, na sepele le lona yo talayo to solo là entre filles. Ok, problème ezate naza wana na yambi yo malamu. Je suis là. Ok, merci Titi. Yebi sangana na vie na yo. Déception makasi ozwa. Ezaka na âge nini? Déception makasi nazwa na vie nanga nazalaka na 25 ans. Ezaka nini? Bon, ezalaka séparation yanga na papa mwana nga. On a penza déception makasi nazwa na vie nanga yango wana. Okufela baboti te? Nakufela baboti si. Okufela nani na baombali? Nakufela mama. Déception mabeza ya mama la titi zaka ya mobali titi. Oui, eza ya muntu taka to sopinya makila na nga liboso na vie. C'est normal, il faut dans passe maman botinga déjà sali vie na e akeinza bazo lokumu. Biso to vivre to na mokili. C'est normal, déception makasi zala wana. OK. Eloni ça ki bokaba. Bon, eloko ça ki to kabwana jusque là na yeba ngote. Na yeba ngote vraiment. Batu kaka babake non baninga bozalaka na batu ke non baninga na yo balobe belé kota papa mwana na yo baloba ba makambutu. Donc yango ça que papa mwana na boya yo. C'est tout. Ah, OK. Yemta diverge ka. Te yemta diverge ngate. Bon lele makasi wende. Non lele makasi tende ni ko sangsa makila. Makila mi balé ni mi balé bo sangsi bo boti mwana. C'est normal. OK. Ozala de Virginie qui mokolo to na bomwa na makasi ou soit tu regrettes ka muto asala ngo el boso ou soit tu regrettes te. Bon, na regrette te poza mutu asala ngo te. Ezani alors. Bon, azala de Virginie na ba sonte. Obelaka? Ouais, na bela makasi. Na bela makasi. Ezara dû à maladie ni ngo po qui déverger. Appendicite parce que na libumu sali 2 jours. Moya libumu vimbaki moyen en salle les ala quitté. Ya wana esenga ba sonde kota partout. Nde bataki ba sonde est-ce au confinement ndeni keza et déverger déjà bimisa makila? Oui, mais ça le baki on bimisa makila. Ah OK. Tu regrettes Eloni au regret à makasi par rapport à la séparation il y a papa moi on a eu izaka faute na yo soit izaka faute na. Bon non le beza ezaka na ko ba lelo za faute nanga nde na koli bo lelo na lo ba eza faute nanga parce que na embrassaka trop bato ko embrasser bato na vie eza mabe mutu nyoso to azoya pembe na yo ebité nini azoya ko luka seme na vie na yo donc pour nanga na kondana ka ete sikazali donc na mi kondana nga moko ezaki faute nanga. OK. Titi Epsana et arriva après un jour ba futa pour nzoto na ba futa na nzoto ndeni ba peso mbongo po ba bimana. Oui, na vie otozo sala na vie à lelo, oui, c'est normal. Non la bake non écoutez na mbale mo bo bimina ya peso mbongo. Oui, ça m'est arrivé déjà, non bo yango te arrivé là déjà. Et l'ironie est comme ça aussi na deux wana que eloni ela ko na vie et puis ça que décision wana que occupé ko mana muto pa peso mbongo. Bon, et ça va vie hein. Okokuta na mbali mususu asepeli na yo, asepeli na yo. Bo bimina eza lokwa aider asungi ya peso mbongo, il y a problème. Siko bon, nayebi que genre il y a ba vie wana muto ko sala ngote sans que azwa problème moko boye to déception moko makasi na vie na ezaka ke ezaka dû el kambumo boye ce qu'on a ngande na eba li kambuni no ekomela ka na vie pour comme atina niveau ya deux fois tu sors avec quelqu'un mais ozando na bolingo na ete makambo ka tokutana na mibali ma basala bisoti makambo on te aza besoin na ngopena o relater ngango.
okolinga mobali mo bolingi mobali na opesi vraiment bolingo mais nzoka nde ye bolingo eza nango te obi te oyo mpenza komi papa nanga mpenza nzoka nde ye azozwa na yo mpenza bino fi oyo aza neka dans buka lelo lamba lelo quoi donc yango wana c'est l'unique raison et ça qui oui raison yango wana. Ok bon yebisanga soki papa mwana o lelo azongi abititi naza besoin za mwasi yanga moko naza suna besoin ba futa ote pona obima nayo naza besoin ozonga ma mère de foyer to batela mwana olobani. Bon non réfléchir te hein pour aza mutu to vanda na déjà non réfléchir te en tout cas pour na vraiment non réfléchir te non ndi mamba moko mais la condition qui ya kutanga nga moko so akutinga na muntu eza vraiment difficile. Et comme à trop tard alors. Comme à trop tard. Mutango ya okuta nawe et comme sous te ke o ake susu comme ozu sumu susu. Ndé na komi ko amene vie nanga lelo changement ezali donc eza sous bongo te. Vous assure les lois mutu moko aye abino titi tu laisses tout nazo en charge na mon avant na on a ça maramnios tout van. Si non vanda pourquoi pas non moi si non vanda pourquoi pas. On vanda. Ok, merci. Là, je pense à Ruby, ma copine préférée. Et je fais des gros bisous à Nathalie Bonheur. Nathalie Bonheur, c'est ma belle-sœur, la femme de Tati Chunza Maréchal, qui est mon grand frère propre que j'aime beaucoup. Et je dis bonjour de loin. Balobara, Basia Libanda, Bukanga Mibali par rapport à Basia Ndaku. Bah, pas marié. Na bengo moi c'est Libanda lelo parce que nous sommes mariés. Balobara Bukanga Mibali par rapport à Basia Ndaku. Ezakani. Ezaka kei, hein? Akei kaka. Vous assure qu'ils ont accueil. Oui, ezaka akei. Ezelo msuste. Moi si nanda ko za accueillante. Ah, wana ne mutako. Ye basoka ndenge ni face moderne na yambela mbali ne. Mais au moins la Zagalara, au moins la pas Zakala, côté Zana Hoté. Akei kaka. Ah, mais quand il y a des personnes qui soupe bazali, bonjour chérie, j'ai trop travaillé. Azo yambe mais azo kateka na muku c'est pour nini si maram nini so libanda. Bon ça rappelle ma belle moi. Voilà ce qu'il faut pas ce cela. Ils allaient bon pourquoi fois mi tout naka. Ah pourquoi il est arrivé boy. Ben la race bon pour nous Italie non et à moi bon bal soit avant ah papa il y a bien télé mais là m'sou so sale bon on est là pour non oh kitsa mungongo non papa lelo ya mbenga boy pour ani na sepe na kei na oti envers ndé mbali suka bando yibi c'est là bo journée na ngele kai bo suko bango wana ezala tena mutuna ba oui deux fois moi c'est Rosane na ida aux gentil tu vois Titi. On est tous les femmes. Toute femme a toujours jalouse. Moi, c'est Rose Anaïda, aux gentille, mais ma camboumobale au salé, banco oiseau vivre na katandaku. Et ça là que à perdre gentillesse soit là ça qui n'a avant. Est-ce que j'ai tort? Bon, soit aux na Bible, biso que continue mais ça na ko sala bolamu, continue toujours ko sala bolamu. Et ça la té pour la qui se fasse mon roboyer et donc yo comme un méchant envers et ça a bien été. Continue toujours comme ça à bolamu. Ndenga zaki so auti musala yo longole chemise. Continue toujours. Bon so aboy. Aboy ndeni. Aboy ate? Zape moi laisse-moi tranquille, il y a les enfants. Tu vois pas qu'il y a les enfants. Azo boya wana, azo boya wana, mais azo ko mitika nzoto. Ako mitika. Ko boya na bisala ba. Mais prise de définition dans les aranini pour mobile ya moto. Hein, tout bien avant bala batu fo bana ba alliance minene na maboko bango pe bayoka raté mobali ya muninga atika ndaku na ye abando yaka na ndaku ne era olala akanga makai pana prise de définition des arani yeko lisa ba on peut ba besoin pe ba e bako mais secret na baloba ngo te moto sana lobi na mi taking moko ko aider bango so ezara 10 ou bien ta 2 hein. Oui, baninga. Bon, on se funga bon kana moko akei kaka pona ngeza akei. Yeba na yeba ocha mutu à l'aise. En tout cas vraiment na yeba ocha mutu na place na vraiment donc surtout mobile. Ah na yeba ocha mobile na place na vraiment yaki mobile na linga vraiment mobile à se sentir vraiment que non, ba lingi quelque part.
Makambo, te dit vite Angola, loin de France. Ozora Makambo. Titi. Deux fois aussi au monde, bazin bango accueillante. Moi je vois Ezel Kambuka ya bolingo. Yo mona ote ezaka ke mbala ko mopesa bolingo ailleurs. Yango ande akomi kotika moi sina bana na yebite mais na intimité ke kozaka accueil ndi mbala ko kimela ndako na ye pona ke pa mutu mususu. Mais zaka accueil peut-être là mususu na binita linga ozonga ndako na ye alinga makelele te akuti makelele na ndako asani. Ta musa ye pa na akuti vraiment donc calme moko ya nyama lokwa na zo. Nga ba ebisenga eva grand frère nanga moko Boukson Boukassa oncle le plus swag hein, que je salue à passant. Ya ebisenga bi électricité qui tient ça peut kozala ni numéro ya divorce. Et cause à la cause de divorce batu ba baraté. Pour moi la muninga zongi na enda kunae azane na besoin ko vanda mais kurekei. Tant vous kurekei wa ifakata match. Ata appel un groupe carburé sili. Si qu'on y a fait un match à Barcelone, na Real. Donc mon teka olukaka et si kamoro boye, akende ko vanda, akende te pa Bob Kuba na 24 aka vandi na ata match tango ta match pas Bob Kuba boye, moi petitement aleki. Tango ta la petite wana comme Hollande petite wana cause à divorce. Au moins l'électricité peut cause à divorce mboko. Au moins yonte. Moi ce que ça magam na bisoté wana ko makambo ya snell ya mboko. Ouais, et quoi pour un snell. Te mais bon contribuer parce que tant snell a kati kouraye sika ke akuta na fi wana kuta na parole baté papa hein te obima ki pona snell zonga ka ndako. Azar ezala raté hein, azar ezala raté. Et tanga makié badaki ba okuta na mutu wana jour coréen ke na ndako na ya vendre à côté quelque part. Ah vraiment. Bon, ma titi. Yebisanga ipona yo. Moi c'est le bal fa se comporter ndeni. Fa se comporter malamu on a se comporter malamu non ndako na e na babokilo na e na bande kunae mokope donc c'est ça. Les lozolo pour peut-être non balide. Est-ce que so bali ro banda ko condamner bango na ko lo bande ngozolo ba na osa mambo e bisa bango. Makambo neti nene. Oui, ça va on est peut-être accueil, peut-être qu'on va na babokilo et tout. So bali les lo sala on peut to rolemba. Ha, ngaso na bali na sala ngote. Na sala ngote. O sala ngote. Mais yo mo so te ba tu yo mo so te. Non, je dis hein. Ceux qui net lelo peut-être aux autres bah que basia mabala baza accueillante te baza makambo belé les autres qui misami bali lelo peut-être le bango pour yona no balite est-ce que lelo ce que vous pour bali aux autres senga baninga basala ko sala ngo na bloquant na comme une étape na te no yebate mais le quoi non comme une étape pourquoi vous condamner baninga na condamner bango na zolo baba oyo mona na mikolo ya wana na zolo ba. Titi. Pour yo, moi si à Ndako, il faut un comportement nini vis-à-vis à mobile naï. Ah t'as un problème en den. Azonga toujours un comportement ouais abandon na ngoli boso ta babanda na mobile naï. Est-ce que mobile pas un comportement babanda na ngoli boso ta bazala? On a des au tout na mibali. Question il faut zonya mibali. Pour ngana lo betan que moi si. Faut pour nga moi si donc il faut zonga toujours un comportement notamment on a na ngoli boso ndé mobile na banda ko krakyo banda sa ndenge nini. Pour moi, je suis en continue de la chance na commune donc les gens font l'année banda tongo ti buta sukolité habité que non mon bain façon à 12h 14h fois aya au dîner na ndako le bela bango le hotel mbala ko beta tout dîner za na ngoti azongi le msa pas titi 12h 14h table déjà prêt c'est kalina donc pour nga vraiment conseil on peut ça bango ba ça il a toujours mingi bolingo la bango liboso eza malam. Oui, mais au moins, Erwana peut-être banana va comment était. Maintenant, les enfants envahissent la maison. Un bébé méchant Azawana, Azaria, Silas, Jefté, Bazo le Kalekawana Kislan, Salomé, t'as bébé belé l'andako. Hein, surtout dans la grande sœur Nangamo Mami Kalombo. Elle a 5 filles.
bachenda nyonso wana Elisa Amandine tala ba bébé belé siko to balinga na esika bazaki na bana te et okoma ke babalani bakomi na bana siko il faut tala bana il faut lambela bango faut balia il faut balata akipena mobali akomi na temps na ekomi mukuse quand même yo kuna bando za tenté ozana na bana te oza envahi te yango ne ça cause là toujours prête 12 heures juste mais il peut-être bana bazo envahi tu trouves pas mais tant bazo bota ba yeba ko sala programme pour na bana banunu bazana bango si c'est tout c'est pas tout le monde doit na nini moyen wana ya kozwa nunu peut-être bato misuba na on a possibilité on a aux nous te la possibilité aux nous elle n'a pas le droit d'être heureuse à cause de l'heureuse pourquoi pas ay ba kas ko na ko disposer ba temps na ba support ba vivre en ndenge azana bana des fois 5 mais disons ba horaire nezo za toujours bien poto c'est différent titi poto ba futarabana poto ba crèche ezali qui les atterre ba bi toute vie hein to vivre na vie na biso to vivre en Afrique. Faye bakal on tient belle né à l'aise. Titi. Babi ba célibataire ba lo ba trop cependant ba quantité temps ba kota comme makamu sus. Yo mo ateke yo peut temps au kota to yo mo amsi yo mo lo bien wa que non quantité hein donc condamné venant mingité tu vois. Là je dis merci à Empor Herman et je fais des gros bisous à Freddy Hakim Bebota ma chérie. Et je dis bonjour à Bob Kuba et je dis bonjour à De la Nation à Mokilmomba, à Cléante Maman à Sunday, je te fais des gros bisous de loin. Bon, Titi, Yebisanga, Ponayo, Mibali yo, ba finga rabasi, ba trita rabasi na bango, moi c'est nandako. Mon bébé va traiter d'une lingette au coup conseil borné. Au conseil bon batika moi c'est à être cher puisque ceux qui n'y sont pas dans mon kilo et à l'anzela à moi aussi. Donc dans 5 là bon batika ba ba on sera la moi cité puisque ba ou tara la base. Donc moi il faut que ba ko respecter que ba ko payer valeur né qui bon moi c'est ça. Ben maman Titi yebisanga non Titi ba fille musupe hein toki ka ko condamner mes bali mais moi basi musuzo ça qui banda zaki bien elle était toujours belle atati ba brésilienne te chignon na ka kaza bien ata la ti blouse cher te mais ata achemne wana ka ya classe ya bien mais ndingi nini ekomaka abali akomine ya chibola akomine ya chanda akomolata bashipa minene akomolata baroba mabe pas mobile na za moyen pas sombele ya bien au moins que quelque part ils rappellent basinde batinda mbali na mabe franchement yo tala des fois que non mbali na ngam ko linga ngala ta mini jeep faut ya mo faut betela ke pe mini jeep on anda ko ça les bien yo za que non continue anda ko moko beti so ndeni on a félicité la cliente maman na Sunday donc à ça la de toutes les façons que non mobile n'est assez là azala ka toujours on attend donc exemple à suivre et elle quoi est elle s'appelle le roi Dorcas Kanda ma grande sœur elle est toujours taka yeba tuna ngana na mukolo Dorcas Kanda Monica la Colombe j'ai tout Kalombo ma grande sœur nanga batuna ngala ba onem kondo ba mikolo nanga na musique mais deux fois batuna ngala ba onem kolo dose ba bomba toujours ba mi ce mobali no bobalani te boza bien mais une fois bobalani et comme ba problème OK bité bo vanda pena na ki fiancé na ta 2 ans 3 ans sans problème mais bobalani ka boy mama kambo bandi et ça tu as quoi combien ça là mais ça ndenge ni Titi combien ça na bisika pas bazan mata te zanga te boko fana penda ko mona mutu bo lo banate une semaine c'est normal te Titi ce que tu comme ça na ba message qui depuis descente ndeni ka tomba komi na kati libala nde ba problème bando mo te ke libala on dirait qu'enda ko provoquer bitumbana ya ba kwa mulumba koka mukachi koka monyango te ouais libala les a combat pourquoi ceux qui mutazo bala na biso ba africain to côté la on ba prière
tokotela ngo ba prière pourquoi faut yeba que non liba les a combat ndeni mindele bazara mo bouteille na champagne babali si ba vandi pe 50 ans de mariage ponika ba bantunde makamoro za fréquent ko sala mwindu eza ko sala mabe ndeni ba africain mitema kana to za mwindu depuis mitema na biso na kati ezali donc ngala mona ndeni mindele bazala pembe depuis mitema na kati ezala pembe parce que mundele soki alingi abi que non je t'aime je veux dire à t'aimer yo mais mutu mwindu je t'aime c'est cassé ça le je t'aime alors que pas Nathalie Nzongo peut t'aimer alors que pas Titi Boykas peut t'aimer donc c'est drôle pour nous des noirs que pas Charlène Tongo à t'aimer t'aimer partout mais dis-moi t'es nga deux fois la mona ka eza combattre eza comme sanaté mais ça juste fantasme pour dire mais belle sur nous à l'alliance te dirait ça mon boulot moins par rapport à sur l'alliance on dirait alliance on est bengi pe abasiko boya tango tia boy dire ba boya tango tia boy le boya mon angote si on dirait hein tu vois ouais on dirait siko so yoneti le bali et nous on ça là que mobile nao abima sur bandate a tricher sur bandate non lingo sala o ya lingi na sala pone ya ona ndo sala et sala qui a qui libanda te ce qui est libanda na 100% na préféré qui atteint à 20% pour ce n'est bien qui attend mobile ou tika mobile mais na 80% surtout etika la rayanga pour no lingi loko ya lingi na sala ya so abina nga o boy dans sala o ya lingi pour les façons que même musika te azala ka toujours nga lo non sala ya wana bon mi bali bazaka trop voyage à lingio bo vandine na ndako mais à quel voyage à 2 ans na voyage à nous qui non à zoma simoso kuna osane en tout cas pour la vraiment non 5 ans nzambe peut ça vraiment la voyage à 2 ans te pour son lingi mutu veut dire la taquer vraiment cola na nzoto donc en tout cas non 5 ans nzambe donc peut ça vraiment la voyage à 2 ans la te rafia bolingo c'est musala na ese bon qui te na bi que non 5 ans nzambe après ça vraiment la bolingo ba 2 ans la te ba voyage à 2 ans mais nzambe pas pesa nyos to robate nzambe omoni apesa nyos to lingate des fois mona osenge mususu ye pas pesa nde mususu te nzambe pesa auto senga epane to ça ba descendant d'Abraham pas tout hein non nzambe pesa ko ba tout a pesa nyos to senga ka so apesi nyos to senga pourquoi la vie n'est pas seulement ce qu'on croit c'est pour dire qu'il y a pesa nyos te so apesi nyos ça c'est nzambe te il faut à zangi so sika moko boy pour oye bakaza nzambe monte biso ndi ba to compliquer la vie to compliquer en mais nzamba zana toujours pour na biso répondre à biso na on surtout to senga ba na répondre biso mo kandi ba to compliquer la vie OK pas mutu moko boy atiki mbongo na likolo mesa ozimbo na ozongi na ndako bitamba sali ya odetamba pour to koloba pour ezana biloko mususu eye eza nango négatif mais ebimi moi normal mais eza nango négatif wana oyeba te mpo nga nayiba te na ville nga koyiba napesi exemple koyiba te quand même koyiba ata yo moko koyiba eza soni napesi exemple nabi nde nti olobi na nga ke nzambe ayebaka nyonso yango nabi nzambe 2 fois atikaka mpe mabe pour que nzambe na ye monisama ce qui est arrivé bongo qui a tiki mabe qui na vie na yo o souhaitaka te kozala na mobali moko voyageaka ba 2 ans ba 10 ans mais ozwi ye droit abenge ya sozaïs avoyageaka naki Angola 3 ans après azongi siko o souhaitaka te moto akosouhaite bongo aza te mais osouhaite te mekomeli yo osani tango ekomela ngali na oyebele ona osala na minute ya no za idée na ngote te vraiment na idée na ngote lokola na ekomeli ngate na idée na ngote te moni babilo musu titi faut soit d'aba idée na déjà à partir à libanda pourtant ekoma na ndako esutukisa te po bilo musu ko paniquer ngona kata ndako yeba ngo da libanda pourtant okoma na ndako oza paniquer te tu trouves pas? Ouais c'est ça bon ce qui est arrivé que komelinga
na dosa de toutes les façons que non ata après 6 mois non qui rendre que visite eza malamu so esikaza basi bakokoma te neti soldat ana front ozuke front soda en tout cas na souhaita olinga soda te na vie nanga ata mapinga balimbisanga olinga soda te foyebi moindre toyo la makolo oui titi nokomo boye avandine ba Washington nokomo boye avandine ba poto kuna habité ana besoin bala za besoin bala ayaki natali émission na biso habité na sepe na fille na bala moyebi comportement na été ovanda na été mais na bambongo na ye abi abala yo akipe pe toko kando ngambala kipeo abi abala osani wa esenga tovanda mwa temps pe bana bizali ya vacances ya ene vacances avant de pas bob kuba a ene vacances avant de ne pas bob kuba au melanete a ene kaka abala yo akende osani wana vraiment on réfléchir parce que babolinga bongo nde yango zo mona ba divorce c'est trop na mboko même en Europe nazi babolinga bongo pona nga vraiment en tout cas article nga temps on réfléchir a mesa na ngai ba bisaleli na nga donc nako bala bongo te na souhaita libala bongo yela nga te mais quand même bo vanda bolingo olia quand même bongo na oui to vanda bolingo na bolingo wana kaka so amoni que non titi aza mwasi moko bongi na balai to bala ni kaka boye mbala moko kaka moteki wana esimba te menga na yebi dodo Vicente alobaka o alingi tabana ye akangaki esinga o akangi esinga alesa ye siko ye azolesa yo akangi yo azolesa yo yo siko moto kangi ye ntaba wana yo siko okolo ntaba okokangi to kotike po kokanga mbali aza ya yo moko espoir ya avant dernier ya suka te po ya suka ezaka nzambe espoir ya avant dernier eza que mbali po vana na vi mobimba oya bali yo siko yo lingi mutu ovandi naye bozolia bozomela moboyo bala ye et c'est ça sens non ko boyo bala c'est trop dire maman Yvette na boyo ko bala ete moya ya libala kina ndimi na bala yo tapa mobali yo tapa mo c'était mobali ndem to mona bité moi so na moni vraiment bizali za bien bizali o to la sa libanda o to la sa libanda ki non te za bien abongi vraiment na bala ye moi bobalani c'est ça mais yo bilanga que ce non est bien té au réfléchir mais au moment où on réfléchir au vendre déjà bon vendre déjà mais on réfléchir on vendre déjà pas chimska bengele mais on réfléchir mais bon vendre déjà on moi que réflexion en économie à l'okuta vendre ba parfum na ba 100 € té non même pas parfum parfait on a coup de son na Afrique du Sud na ye na yaka na ngo mi marqué ça en Afrique te za sauce rolobela na ndenge que au vendeli poche na été poche ezaka ko mesana to fana to mesana to kuma camarade to kuma baninga ulinganga ngapela linga wane to ko balana suko solela msusu ngana opesa nga bolingo yo opesa nga bolingo to singa libala on linga nga te faut bana pe pesa nga pe bolingo te eza ba flèche mi balette. Ah là, ah ça. Ok, ça fait énormément plaisir à Tina Kapinga, ma petite soeur chérie, et Maman Bundi, je t'aime beaucoup ma petite soeur. Ça fait énormément plaisir à Diamanti Emma, à toute la famille Emma, ainsi qu'à Herman Emporio, Titi. Oh, quand même, on a battu, moi quelques dédicaces, c'est ça là, moi bien, oui. Ouais, ça là bien. On a passé une beauté dans la famille fouettée, on a passé bon beauté trop. Na pesi mbote na famille fouettée na masina na pesi mbote na kati na ngamba braza na famille elenga mobimba na pesi bango mbote belé na ye na Kinshasa dans zone sunaki na pesi Nathalie Nzongo mbote belé sans oublier mon bébé Emiliana Elenga ba gros bisous sikazali. Ok, merci beaucoup. Là, je dis merci à de la nation Mokimomba. Et je vous retrouve tout à l'heure avec une nouvelle branche, toujours sur www.clebois.com.